Alors, Balandia Air de Vérité, bonjour, bonsoir, na ba oyo bazolanda biso, na minute oyo parce que tozana soukambola, alors batonio surtout ba prêtre na surtout ba leka l'émission oyo, il faut tozwa bango mutu moko aleka a na kati plateau pour to sala auto bengango bilan. C'est-à-dire tozwa moto na domaine na ye, oyo aza spécialiste na domaine na ye, tozwa to benga a pour to sala bilan, to ba ko évaluer te ba année autour kota ngo ndenge bat bazolo ba pasteur comédien ndenge bazolo ba ke 2014 so 2015 oyo to kota ngo lisusu te to gozala lisusu ndenge to zaki na 2014 te alors batika lepe ko yebisa biso ndenge nini 2014 ngo ezalaki te mais to zo kota na 2015 est-ce que basi basai déjà évaluation to bilan po ba yeba ke bato na bango na 2014 bazalaki ndenge nini santé na bango zaki ndenge nini et puis 2015 oyo tozo kota na santé nini. Alors na minute oyo tolobi ke tobenga na le proverbe 30-30 pour parcours na ye en tout cas toyoki bakangaki ye toyoki bakonvokaki ye toyoki ba ko brutaliser ye ba nini tout et tout to sala nyo surtout wana en duplex mais lelo tozana live hour na kati ya studio ya Air de Vérité na sir aza déjà na coulisses mais pardon, excusez-moi. Avant de bande émission na biso, to lingi d'abord to sala nano sina bato nyoso tout oyo bakozwa tana bango pona Rolanda biso. Émission Air de Vérité, eza émission oyo et sala marapamba pamba te. Po bande na biso mingi bazako to na biso ndenge nini émission ezo sa manaba retard mo ebele. Donc tozo garantir bino que émission il faut to ya ko lo makambo oyo eza ya bien. So makambo ezate et le but est que monsieur Sili et monsieur Zali, mais toujours continuer toujours que ça la recherche pour topper Sabino ba information, il y a bien. Tout est comme Sabino dernièrement que Moïse Katumbe azaki maladité, ezaki stratégie ya bango na Kanambe à cause aza malade pour atala nombre ya bateau bazo lingae à partir ya Congo. Prévenez que bomona ki parmi ba animateurs de jeunes bango Zakari en personne a lobby que Moïse Katumbe azaki ne maladité. On a to kota monter pour domaine ya politique. Et ça, les logements de politique. Mais tous on a ma page de publicité. Dès tous on a bino awa poto y a proverbe 30-30 pour en tout cas aningi na émission Autobeango Breaking News. Boza place pour ali, tous on ma page de publicité. Dès tous on a bino à tout de suite. Devant tout shop, tous on a service belé, tous on a côté coiffure Bassi Mali, nous avons un service à Fred. Fred, nous avons il y a 3 jours. 3 jours de comité à domicile, nous avons 45 jours, nous avons un transfert à fond, nous avons un service à quête. Ah, nous avons des voitures shop, nous avons un carton pour la team de Bilo en Congo. Nous avons des voitures shop, il y a tout. Naza penda plus pour la maman la zone de ba maman yango ba super ya kitoko mai nyonso koluka okozwa awa tozana ba soso tozoteka pe ba soso pe tozoteka bilamba o ezobuta kini batonga na bango déjà libela ngamo pe soko lingi oye oponi soso na yo oponi bien super na yo na kobetelo modèle nyonso lingi en tout cas na kobongisa kobima kiko na se présenter na do sala suki do sala ba chapeau do sala nyonso za ngo bezo do défriser do sala ba soin ya suki awa nyonso oza boza décider pour soi nyonso boza ngo besoin na nyonso do sala do ko sala ba sil donc nyonso za ngo sala ba chignon mikolo yo ya ba mariage nyonso do sala awa en tout cas do za prête na ma do za complet ma kamu so boya boza décider puis kuna do za maman musika a sala couture do tonga so yo sombela bana yo batongeli yo kitoko en tout cas boza décider tout ça complet a so boye en tout cas kitoko awa do na kati ya Deva tout salon oyo espèce mi pa ya maître Ilunga benga Ilunga donc pour faire solo mais ça ça la bien pour tout ça tra ça donc depuis na eba Ilunga takana kote musute donc na simbinga laka biwa buton ba Ilunga fin ada musika tika na batting road na kumwe kaka na point référence ka ita batela vélo au mona wana salon eza wana Deva tout Proverbe 30-30. Bonjour. Bonjour Elombe.
na sepele sur komona yo proverbe 30-30 ngape lokola lelo tozana yo vraiment tozana une heure ya programme oyo po tosala bilan pe to évaluer nano masolo ndenge ezoleka na mer eloko liboso na sepele komona na santé en tout cas lubwa kupenda odame bien na lubwa kupenda po depuis bakangisa ki yo na ndeto yokaki na Marceline Tchege so na boloko banini mais na moni santé za donc boloko ça c'est bon alors na ebiso bakanganga on mena yokaki balobi touro sakani trop mais touro loko ba komba na juriste banini et tout donc il faut qu'il y ait prison mais c'est sur là on a pas bat benga belé bat ndeka ba email ba bi kende ni proverbe tisiko azo remind kaka na boloko te menga batika jamais kokanga kutu na ngonga oyo na janvier ande ba kokanga bango parce que bango ba kosaki makambo bazwa sim moko ya lokuta bafingela yango bato alors ba kosaki pa mbila kingam na tindela ba message mbila mboko oyo azwaka ba phone azwa ba phone nanga tout ayaki na palais azwa ba phone a checker a monique eloko esalinga bien pona tikala ko finga mutu te approche nanga za éducatif mbila l'air ba translate ye ba message nanga nyonso na tindela ba pasteur tout entre autres maps au pasteur impidique asangisa ba pasteur nyonso apakuru o po baza so na batei na corriger mateya na bango na finga na mutu te mais na corriger on ndenge fa bateya basala ki likopa ba ke na ngosi pa mbila le ba traduire mbila bi mais mutu azo aider la police otei mabe atindi le message ki otei ki mabe a corriger azo chichi yo wap mabe alors nangonga oyo témoin na nga na masolo ya bipendu eza mbila lobi lokwa ba kosela ki yo makambu biso sko to me na côte pour à loose biso temps tout ba matériel ebele et pourtant ba yaki même ko attaquer yo pa na Manchester de dossier zo ke na côte. Est-ce que l'histoire on a pena attaque no pena ils a pena vrai pour to solo na yo en duplex c'est-à-dire to solo par téléphone est-ce que pena ça pena solo pena que ba yara pena ko sala pena attaque mais ba mo ba lo ba opération ye mo ka benga yo na TV sur opération ni wana na soki Cobra ouais. Mais si ba ya mana mbila nga na kanga bango nyo surtout na kanga na maître na ye mobile abi pendu bébé gros bébé na nina passer à songi zo ba na kanga bango 3 mbila ya récupérer on a kata studio comment ba on dé ça na kanga na bloquer porte ba robimate ah bon yo na bloquer ngai na bloquer porte ba robimate ba ya bazwa portable nanga bazwa te maître na bango aza munoko munene wana na kwesa na mabele na miso na bango nyo surtout ah bon bango 3 nganga moko ma lili aza témoin ma bena témoin ba ndibu ba témoin timbila ya mbila lokota bango ba kenda na ba bima na garde à vue et puis baza na belle ba ko tia makolo na Manchester te. OK donc ils ont histoire à le na constaté za solo mbila za témoin nga mama Lili za na Londres azaki na Manchester aki congé azaki invité na son plateau et so to continue to za na TVT mukolo TV po bango ba yaki na idée que mukolo TV aboya ba matériel na yebe bato le gâté ça sabotage comme mukolo TV senga na zonge la ba émission mais ekanga na sali analyse na moni que chaque mois na futa 1000 livres 1000 livres na ofuta na otonga ba orphelinat na Congo muta soutenir ngate. Alors congolais pas au soutenir ngate otamina tikananga parce que nazo bimisa 1000 na une année na bimisa combien 12000 wala so na investir en na mboka nanga bien na ferme na ozo combien alors na tiki bango nango omoni na lancer breaking news apona na séance mo émission il y a live eso ça 250 livres donc bon, tout ça là on par par mois 1000 livres ouais wana kutu na Manchester so lobi na zago ya Londres na ba ticket ya ba train ta parfois na car parfois na bis kolia na nzela tout et tout donc j'ai dépensé plus que ça na bateau bazo mériter en côté voilà pourquoi j'ai arrêté na internet na Facebook nanga ou bien na YouTube nanga Didier Forma Malata Kala et so le cas très bien donc na lisolo ya bino na pasteur bienvenu et les autres en tout cas mutumo batkelo kanga mutumo te bakanga mutute ngande na kangisa bango ba ko attaquer na Manchester na kangisa bango dossier za la police bango bafundaki ngai naza no guilty naza na ba lettre biloko nyo surtout na yebisa paye bi pendo asenga sorry aboya ko senga sorry auta obenga nga calamité na boye ko yamba ye parce que lobby makalamu le gars na TV je crois trouver tango masolo le abenga na boye ko yamba pona mona ki na ko soane te yeso ke indeli azongela ngai pour na kota mais na kotia ah donc comment déjà quand même ko contacter on a par téléphone si abenga nga ba prévé ali au moni ba misko le ali na relation na boye ko yamba. OK donc tout le baké affaire wana pour le moment eza kitayos comme de rotombolango exact sikoyo na kota Manchester afuka na nga parce que bango mbila le razunga a taliba portable na nga zwaki 2 mois ba portable na nga tout akendeki nango
asali ba investigation amoni ke na tikala ko benga bango te et puis le numéro oyo le baki ko boma ça ko benga parti à Londres ba yebi na place ça ko benga do na ngonga nga zaki na classe donc na ko za te na classe ba mona za na Londres na ko benga mutu. Alors donc et ça li ke zanga donc ça il faut accusation que yo le baki ko boma tout et tout que na benga kai tout et tout mais ba yo mona ke ça de na Londres donc ko sela nga maka mbila sikwa komi témoin nanga. Ah ok donc dossier za ndengona donc leto ke na côte ba okanga ye na mbali na ye pour bayaki ko attaquer nga ba ko sela nga makambo bana na bango ba ke na social donc ba préparer dossier ngoma monter alors deux ans de ngwana. Ok, en tout cas, donc histoire il y a proverbe Azanae donc santé zate pour na na porte ya prison tena kenate. C'est une question malina ba pourquoi ba toana surtout bazo funda yo et puis ata monga ko kangsa ote eza bien pour na ozana mo moto moko bo ibende. Te eza moto te moni na chaque génération na banda lo bango. Oh ça fait le 4e année na bimara toujours meilleur pasteur, meilleur prédicateur, meilleur combattant. On a eu réveillé batu na eu la musa batu na niveau mo ke ba congolais bazaki olala na la musi bango na fongoli bango ke o aza ndoki aza boy map salinga ki organiser soirée na ye a na ba ndoki ya ba américain salami et salami te na canceller en partie à internet tant on a lobby parce que l'émission dans l'homme le plus recherché, l'homme le plus suivi bazo banga à partir internet ba balika na TV na internet nazo canceller nazo bongisa makambo belé yo au canceller on informer bato message ni na na loba ba kendete ba loba yebse ba ke beni na sa sourcier ba kota na Google na yebse ba ke ba nani ba américain na surtout ba ta formation ba maps ba nkosi ba ta formation. Ah bon ba ta formation oui il faut ba y a to délivrer ba ta soloka ba ta soloka. Est-ce que vous maps n'engazana abotisa ba diaconesse ne mingi soki tembe bazo baswana basa mabala ba que ça ba DNA na bana wana et yo yebi to convoquer awa na Barking Road na restaurant année passée. Ouais, tant que solo na yo ça qui interpella qui est juste pour interpella qui na dit ça qui ngapse que soko bongwanité makambo grave ko yela yo parce que maps ça moko ba ta formation oyo ayana ba formation awa na mboko. Il y a Zombong et Bela, ça n'a pas d'endroit que Bela, mortgage, banini, Néazana, c'est un grand patron, mais bon, à ma baie, il y a mis ça à ma baie. Ok. Toko tapna kuna toya kuna après parce que tout ça l'évaluation toko le après c'est marmonné surtout donc pour na côté conclusion dans l'isolo il y a Marceline ou Fundakio tout le côté on a affaire ça on a mise en examen tisiko ou bien ils ont poursuite judiciaire moro nano tozo kende ba année au surtout aussi siango d'état affaire ezali na poursuite judiciaire ba Fundakinga ouais naza no guilty c'est-à-dire ba kosela inga makambo police amboka o so ba koseli o makambo comme ba tiaki ba gros paquet comme ina niveau même alo ba kina ina bomaye kina roya ko bomaye c'est-à-dire comme grave mais ezangate so yo ba ko traduire yo na justice parce que yo kosi o koseli mutu makambo même si réputation o leki même na TV ko lo ba ngana ndoki o sali ba campagne ya lokuta ko lo ba même abimi ba petit mo ba melaka bangi ba lo ba ko tianga mbeli tout wana ezali na la police eza makambo ba lo ba na TV. Ok. Donc c'est trop grave na mboko yo eza makamsu to salaka na wana mboka mundele na mboko yo ko s'azarder ta ko attaquer mutu ko s'azarder to le kana TV ou ba n'importe quoi parce que ko ba lukela yo. D'accord. Bon, nazana problème avant tous les canaux na programme na biso petit dans Johnson Keto azo mille la trop que aux autres qui tenté aux autres chrétiens trop aux autres fingaye trop que azala ba même ba western azolata et les kilo ba makambe belé belozo fingaye trop mais na mega ko solana mo après azo regretter que alobi pas mon anti pourquoi aux autres attaquer en plus bino fallait bo mega quand même ko se soutenir. En fait, quand je crois que les journalistes, il faut éclairer Batou. Moi, la tire jamais au fin à Batou. Naza un pasteur, on a eu mon Nzambé, na combattant. Na combattant. Na puis depuis que la gaza a maladie. C'est là na finga te ka maladie. Ko yeb sa mutu ko za maladie ko ndoko zo miracle simbité, ozo la musaï que place kuna miracle ate, kende côté mususu peut-être ko zo miracle za au finga mutu te. Alors étant que combattant Nazali, mais vous coopérer aucune question de nécessité. Okay, alors, étant que combattant, tous allés paix, batu o, tous autres simba presse, nana yo, tous avons un conseil à presse. Donc, maramuto les gars na TV na mboko la police a bien obligé de surveiller. Ce qu'on déconne, bah maramuto tous les na TV, na CC, tu récupéreras batu tout au basala ba bêtise na TV, tu récupéreras ba on peut bazonga nanzela. Alors, Johnson tous avons travaillé na ye, asa pire mutunanga, mais na yego mona ga collabo et puis chaque fois, tant que tu as moi, c'est par rapport à qui m'a rendu retour.
soko leka azokima ndako akokota mabala mwasi nazo kanisaki ngai azolanda ngai yo za pasteur ndeni mutu na yo akimaka ndako akokota mabala ekomo nire neti ngai nazo sunga te nasalaki nyonso nakosala ezosimba te eloko yoko kabola so bien parce que bakepa sakayon sa babendi bango bazwi mbongo ye na la vache qui rit bazwi mbongo ke ngai na okendo travailler na bango ke bakomemela ngai epa kuna na travailler parce que nkosi azalaki na posa nanga apesanga 1 mois na tv ofele aza kobenga nga na bapesanga mbongo mpo ayebi ke na audience mais bango balia mbongo na mokongo nanga eloko tobeba na yango wana à part wana na ye komona ye azotravailler na ambassade ya Congo lokola kolabo mouchard yebisa ngai il y a Muzombo. De quel droit a comment on peut savoir congolais visa au Congo? Oh, Johnson, qui est à Muzombo congolais. De quel droit bangona yembe sebako que l'ambassade à Congo va sa conférence na ministre ya nani ya budget taza ministre ya hydrocarbures je crois ou bien ya nini. Entre temps mutuana na Congo azoko ko pesa courante bilo boyene na Londres sa conférence de presse. Ça dit boyo tout le monde la bastion il y a résistance boyo ko ça infiltrer c'est ça le problème. Alors le problème c'est la Guinée bande ko na bango ba sambela kana l'église ba si ba non Johnson a conduit trop azola ta sapoto mo monde changer de marche to pese conseil azokate yo lokolo za pirier pesa e conseil yango mo na pesa ke conseil que sapato on changer de marche a changer na fingete yenda ko funda nga na mbila na vanda boye liboso funda nga na mbila yo yebi dossier wana akesi ko pour la deuxième fois ofunda na mbila siko abenginga ote mais ce proverbe ndeza boye Johnson a ko fundo a to bengani e pour ça na évidence te pour ya liboso ya ka to yambaka ye évidence ya te. Alors depuis un certain temps to moni bazwa ko funda ko mingi na makambo lokuta biso mo to ko mo benganga mbila bengakinga même yete mutu mususu ya nani esalo aleka na TV et pas bienvenue songi afunda pas la police a na Londres. Police a bengi nga ya lobi mutu wana funyo nga bi na mona yete na yebi yete o afunyo yo mais let to traduire makambu oyo émission na yo otangi kombo na yete nga bi ba commande ngwana ba koma so na zo ba makambu ba funyo police abindo to ngaka to informer OK soko benga ye ko benga gete kokota so na contact nete nga bi na yebi yete ese na tuni police wana lobi esa yebi so ngane to kutana o alobi bo kutana te nga bi bo to kutana te to yeba nta ko funda nga point do ba se belé ba no funda nga police akoma ko benga na bango soki tembe bo tuna ye pasteur aleka na mama anto soki ngai nazokosa c'est vrai bafunda nga na bon c'est le rôle là na petit la biso Johnson qui est azoluka c'est les faits est-ce que les cambongo aussi la té pour checker batak toujours que des fois aza maladie bani na luka se ba soin bani et tout azokonda bani et tout biloko tout problème à Johnson que par contre le père responsable problème à Johnson que tu zangate au moni nga na groupe moko batu ba ka osambela te mais baza na za ba pesa nga information ba sécurité donc batu nanga ba agent sécuritaire o ya sécurité ba no renseignement ba pesa information que Johnson ne akabeli sakayon sa fille moko mo bijou azaka kuna ye Johnson siko bimana mama bijou ngape na PCK conseil tika biloko wana donc ngai soki Johnson a se comporter bien en s'occuper était mais soka sali mabeza musala un pasteur ozong sa mutuna nzela na fingete donc osaki informer nde à partir batu ya renseignement église ba pesa information nde siko na bengi lera yokite na breaking news na betian donc batu wana otia bango kuna bayara donc ba kana ba portable ba prière te ba baza ba ndimi kuna te bayara ka ko information ba yebisa makamtu ndenge zoleka kuna et puis so vérifier mo eza net. D'accord. Donc wana eza et comme ce que les sola binom balende yo pesi condition soki atiki ko kota na Congo manini atika ko zala collabo atika ko pesa bato ba visa pour y ambassade des amuto na posa visa ke na ambassade soki atiki biloko wana ngana s'occuper na ite pour na comprendre na émission na ba biso lingo luka visa ya Congo contacter collabo ngwana yo kanzi ki collabo ngwana yo ozana ambassade ya Congo muto na Londres pourquoi les cas par une personne un individu là qui est mon ambassade azola que ça gaza collabore azola que ça qui musala sala donc soka tiki babilo ko no surtout ngana na problème binom balebo za na problème donc to ba que problème beaucoup les problèmes à Congo ya Congo c'est ça patriotisme ça na donc il y a tika mambo à Congo c'est ça a ce pe na mambo kana bango bon c'est ça OK d'accord c'est bon alors siko to comme na problème oyo to avant to kabolanga na yo to zaki na problème moko oyo lisolo petit na yo ndenge abendaki moi si il y a pasteur bienvenu mais selon vraiment ndenge za na e baby na ndenge ko sakana teti et comme na niveau ya bienvenu il fallait que tu abala siko yo na masolongo yo ozwaka pena information masolongo pena très bien
to comme na niveau nini pour lobby to monaki jour on to monaki moto moko aleki na télévision après si yé moko pe bienvenue à une interview que libala o ezaki bango na mwasi na ewana ezaki libala moko ba força ki ndeye ko forcer après tant l'équipe a lobby sur non ba pesi deadline na bango ba robala na date boy toyogi lisusu ba journée yango ba pousser yango il paraîtrait que bato ba leki belé il faut ba luka sal mo amunene au juste na kate masolo ngombe mezande bon moni place na silika ndango wana omoni masolo wana mutali donc là c'est pour ça qu'on a pas le ponga linga lukutate na vacciné contre le menteur et contre les mensonges ouais. Alors omoni et là on a conseil na opesa bienvenue songi omoni ba robot bato azo na TV ba robot ngam na programme bango ngam na mutali boso na zo ba robot na programmer na bito sala émission okoloba boy na yebi ba robot nanga et puis là na tika ba robot na longola ba pièce mususu pièce wana so na longola to proclamer ndenge nini soki kaka sali 20 minutes 22 minutes akomosa abereka komoloba biloba loba oh alors na ozong la likambo robot omoni masolo o muto bandango na TV ezali bienvenue bobanza ona bengaka matirin po azana problème azo sabso problème ya harmonie omona lati pantalon rouge chemise orange na misu elengité dona yebengaki aya na mongali ya Manchester ya training ya harmonie omonde yo lati mon lati harmonie yango mais yo lati omona pantalon rouge ils pas ça va tout misu passe bienvenue bobanza muto bandaki makambo mariage wana leba yebisi que mariage ko sa na obeta biso poni mariage ko sala mate bienvenue à Kimi on pour moniza buzoba babengi bi pendu aya ko sala émission annoncer que mariage ko sa te Akimi so ba ko zo robot muto ya na TV ofele sans idéologie et puis tant zo na TV so yebi français te ko ba français te zomona c'est pas bien ça soni na milliard bateau le na TV o ba français buka no zo buka o continuer kara et puis eza bien te na ba relation bato bazana ngo likolo a TV ofele o beba na bato na yo au chrétien quand au chrétien prouvé pour balanda yo entre temps aux robot un robot ce qui au programmé bien té ce qui batterie c'est pas comme biloba loba ya on a vu ça ba maman so woni robot zo le na TV et là même TV en attend la monter pour nous invité spécial un robot mal programmé akoya na TV 20 premières minutes à loba bien 22 minutes tellement batterie aux bien té akomo loba biloba loba so bozana ndako wana na bana akoloba même ba bêtise nini masolo za bien te na mbetu bien masolo za buité boina bo abimisa na miso bato eza bien te do ba robot mal programmé ndelo ba robot za bato ba la télévision ofele ayebi likambuté bazo utiliser ka loba makambo ba benge ka ya loba alobi na omoni ndeti ngabo na féliciter pour ni po yebi passe à TV foot à TV eza na no mabe mingi na TV bato ba yebi jour le raté ba yebi programme noté au centre improviser parce que bato olobi bato ba ozala bato ba landi ote impact ya te biso bato ba bete biso kama solo po bato a TV ba mais robot wana yo mto zako lekane na TV to moni kuta komo laksa bilamba na age biso za ngo lelo ke lo bilamba zomona et puis bato ba sala makambo ndenge ndeza bato ba yanzela makolo bato ba uta ba Nigeria ba yanzela makolo kene na ba fête so moni mto laksa bilamba tuna ya potonde yanzela makolo po mto mata avion na ba age to comme na ngo lo ne obeti mto ayebi mutu tata mo utakoya na TV bilamba ngwanzu pe ya solote obando laksa na lati danze twetu non omoni eza mabemi kokeleka na TV ofele eza mabemi kokeleka na TV pona kobeba bandeko pona ofele et puis tango zo linga guerre faut ko yeba moi soza na ye ozwa ndenge nini vi na eza ndenge nini abunda parce que lelo guerre makasi so ngo ganyango faut za na moi sa bien na ndako mais soza na moi si oyo ala na histoire mabe mais guerre ozo luka guerre no esuli zo toujours dans l'histoire il y a bienvenue dans le mariage nae c'est que pour le moment selon l'information ça le mariage on a déjà cancellé pour la raison ni mariage est cancellé ça yonanga tout ça musala munene la communauté et là liboso libala na eza libala te za aventure moi sona entre parenthèses balobi que obenga pe moi on a téléphone pour conseiller benga na téléphone na solo ne pona yebi ngam na kino bale na masina moi na masina ah bon ngana kenda ko balaye po abalaka vienanga bato bayebi azaka grand sapeur ayemba pe banze mona ba papa wemba na ba Joski po mwana mwasi wana azali nièce propre ya nani ya Sharufa do atambola pe na ba vitrine azala ba démon et ba légion ba démon sikoyo
Moi c'est oyo président nani solution nganga balai. Moi soit na bien très bien bana moi na quartier na biso na masina Petro Congo. Na histoire na bien. Et l'air a bengala ka mobile na revendre pas na Manchester une année. Pelelo mobile na bala secrétaire à Sassou moi na nga molimo. Secrétaire à Sassou à Brazzaville. Moi na nga molimo na pesa pas sa bala. Alors moi na moi soit na sikoyo ayaki osala ba émission. Là osala ba émission balingani na bienvenue. Les balingana bienvenue à cause bienvenue qui a dans zemi. Comme bienvenue à ça sali 15 ans beau taraté. Entre temps moi si a bienvenue à Zagina Kin, bienvenue à lobi li solo ngo bienvenue à côté kandaku. Ndaku na zwa na ba cop à côté ka. Les rateki mbogo ateki ndaku apesi mbongo pa moi swana. Ke ba banda ba business moi swana akende ngwanzu akende tirki ko so biloko. So le na ko sala émission na fongolier que moi ça na nyama. Que moi ça mabe. Et que famille a bienvenue pour bienvenue à Tine la mère na bon côté atinda $100 au Kalibala atinda $100 bag de kopesa na famille à moi sur na $100 ou $100. Ah bon? Ouais. Et l'air ayo sala bozo ba na laquelle ye mabe ba longole na musala so talemoni Jaguar na tambola nango e fongoma ka côté portière côté ba passager fongoma te so ki tembe dans bloca et bloca ba carnet to bloca ana problème mbongo ana problème parce que na za yon de so na laquelle yo mabe makamno so be musale baby ateki ndaku mwana mwasi le auti tirkia ile ka des t-shirt ba sala ba compte bo mbongo zo monate alors erreur ayo sala l'air Nathalie auti ki ba t-shirt ba sala ngo de ouais au moni mikolo ala tin moi des t-shirt a bien fait mo biloko ba ile na tirkia ngwana sikoyo l'air na bengi famille na bango na bisi bango mwana mwasi na za mabe asali botala ko teka ndaku ya ndeko na bino akolia mbongo po sala bongo pa vienanga alors ba ndeko ya bienvenue ba komo tie pression nde ba nile date wana do famille ya bienvenue ba boyi libala wana na ngongo yena mwana mwasi wana eza benda bika kutu basi ba benga ipa za homeless. Nathalie a récupéré nda webne to sana Nathalie a utiki na ye na bisi ko lega na TVT yo lokolo za na clé ya réserve kende na ndaku ya bienvenue pour bienvenue azo fanda jakuna na mwasi wana OK na bienvenue azaka na bana muso ba neveu na ba neveu ne o ya adopta bazaka wana alors ngabisa Nathalie yo kende akobengelo mbila le akobengelo mbila lakisa mikanda libala bakobengane na ndako de yom de côté ngam na côté Nathalie esprit wana Nathalie pe akenda soki tembo bengi pasteur Eric azali po azaki moko abato to solo la po to sali solo wana pasteur Eric na Manchester Nathalie akenda bienvenue abenga mbila le raye Nathalie alakisi mikanda libala bi mwasi aza makango na ye ngande mwasi ne to balana po balana officiellement na mairie. Ah bon? Ah babalana officiellement na. Il y a le interview ah qui balana. Ah dans le kutaza bilaki mabe babalana batu bakende mariage pe na bato bali. Nathalie alakisa mikanda mbila ayebisa bienvenue na peso 30 minutes au lokotabilo onoto abima na sachet na mwasi wana. Nathalie atika na ndako. Lera ke na ndako kuna ya mwana mwasi wana. Le makambo esimbite mwana mwasi pe atie siko mikolo azola na bivant jour na bengo proverbe siko na sa nini ngaya ba chenga nganda boina nga FC en tout cas il faut ça la confession publique il faut les na TV olobi ke na kosala ki musali na nzambe makambu na senga ki na nina senga pardon abonde la ponanga donc nga ndonga eza boye mbongo ya ndako ba melie Jaguar na yoana à part côté à chauffeur ba portier wana monsieur fumamante soki tembe bato ba yebi bienvenue boke na Jaguar na yebo fongola ba portière mususu ke fongwama et puis ça na problème parce que moi ça milier mbongo ateka ki ndaku ezo mona na te bonne information option tozo yoka ke non ça le kuta kasi na biso robot ayebi ne makambuté ba simi c'est je poni bienvenue bombaza kimbi poni Marcelin bi pendo kimbi po ba yebi vérité soki tembe bo benga ye mona moi so signature mikoleza ko benda ba bienvenue azola na salon ba benganye azola na salon parce que na yebi te mikolo ndeni osukela ba parce que tango ba famille etelemi ba famille nde ba boy ba bi mariage au sama souté et puis Nathalie azawo zela ka ba meka ko balana po ba kabola biloko po ba balana ti soki yo siko ko bala entre temps na no divorcé te comme na problème na Nathalie ndango batali c'est bon ali Nathalie azama yele soka meko bala ko perdre ba biloko tout yango Monique a sali a désister mais ba na vrai problème réalité en wana alors ba robot o ba le roi moi si on a comprendre que retard et salemi que ba mbale ba bala na yango siko amoni bienvenue à moi c'est réel alors amoni moi sérieux pour ba beba ni mabe comme siko Sony kamboleka ina TV tout et tout moyen brisquer bienvenue à te mais baza ko beba na ne baza na bienvenue azola na salon
siko soki bayebi pema ke lisolo ngo eza bongo siko bazo ko pesa bato ba nini ba update news na bango na télévision ke ba robalana ba osala boye alors que bato baza même pas intéressé nango. Et bon TV na banda kalisa basé sur quoi? C'est le mensonge. Et là on est à sika baloba solo baloba ma solo tout ezaka lukuta. Et là au moins solo ezate. Donc eza foti ya bato balika na TV ozano oyebolo ba français te oningo ba français. Oyebino kolata te lobi oningo lata. Oyebino makambu te oningo kota na masolo kaka po bazo bengo makambu masolo ya ofele. Donc eza mabe mingi na communauté koleka na TV surtout na ngongo bato ba ozelote. Po soko zoleka na TV faut leka 4 fois bato ba yeba non et kanga leka na samedi na RTL. Bato ba ozela yo mais soki yo ye briske makaka kibudi obibi pa obani ko loba yo moko na yo moko. Combien de personnes balandi yo? Bato balandi yo o ba yibi masolo ba oseka yo pe ba beba ni sikoyo oyo ki azolobela o mwana mwasi ato salami ba mais les Marceline azako kosa bato makamu mutaza ko encourager nani ye mutaza ko benga olobi bien solo li bien siko ba beba ni likoloka ba TV ofele akomo bwa ke la siko Marceline ba mbokela mwana mwasi banga mibali akobanga mibali ndeni yo entraîner akosela bato makamu o entraîner akosela nga makamu akosela kanga makamu siko balukeli yo bango nde baza bango na Marceline siko komi mwana na mpuku yango moni lobika lera zoleka pa Marceline abenga proverbe yo kama ka mutu nazo banga bi etali ngate aza mutu ngate ngana utilizaka e robot lokola pièce moko na longola tika ya déconner ngwana lera le kana TV pièce wa ko na batterie na longola pièce donc deozo benga robot na comprendre siko déjà bato yo o aleka ki lobby na TV donc ba programme donc makambo azako loba wana eza o ba yokanaki leba yokani siko pièce wana ezate ye soki bo programmer 20 minutes a koloba ngamba solo o elandi kuna a déconner parce que pièce wana longola et puis azaki bien chargé te ba robot donc quelque part yo peut me ça parce que au bando ça bato ba téléphone ba ta télévision fele na lingaki ezaki boring pasteur na yoko kuta na le na bani ba TV na yokuta bato ba soleka na TV ba ni lokwa sikate ba yebo théâtre yango na chaki système pasteur azoka interview bato ba yeba sagesse sa mutu ba yeba ndinga alaka yango na utiliser ki bato be ba ki na posa TV na utiliser bango pour ba ki na mbongo futa te ba leka ba yeba na pesa contribution na kati ya communauté mais ce que tu veux découvrir que za na bato mususu to sa ki erreur olexa na TV parce que baza bato baza na programme te ba sali tutu yo amikili so za na poto mais bazo use you anytime oyebi combien de fois bienvenue à feza ko chier garçon robot wana bienvenue à Zouakaye, Ermoura Sakai, Ermoura Boakiye, Batutu Baye, bien n'allez la masola, bienvenue, même pasteur Mo Bazaro les gagner, pasteur Nani. Pasteur Nani. Pasteur Mo Babandaka, même pas côté Henrikuna. Robot Moutoyaranaï. Non, le pasteur Dani Mouzé? T'es pasteur Dani, t'es pasteur Moussouana. Oh, pasteur Wana pe Babeba Nandengwana, parce que, n'a bossé comme pasteur. Bazaro les capé, Ermoura les pas Marceline, Bipendou, Ermoura l'équipe pas ya Henri. Bon, il est athée. Bon, voilà, je crois que tout ça, moi résumé, la histoire, il y a Oezaki affaire, il y a Binona, na Marceline, Motomoko, Bakangae, Azate, Lelo Kutu, selon yo, Azo Lukasiko, qui est bon négocier, qui est bon ça la cessé les faits, l'Isolona, Obo Sanango, Azo bengo plusieurs fois na téléphone, Ozo a sous-souté, parce que Olingi Ozo a été. Mais pourquoi, le temps bengo na téléphone, pour na bengi na benate, na sens logique, il fallait benga na numma benaba, ba solo la, qui a bengo za mobile, solo la nombale. Bage ma be na esprit ko le ma be na mongote ma be na kotsa ma mo ne kanga ma be na benga ma robot e biso ko benga nga sute a mo ba yo e masolo ngo ah bon ma be na benga robot e biso ko benga nga sute ko benga na fonote yo to lection na TV tout et tout metama ka mosali mama lili a yebi yango do ma be na a mongo az esprit a ko linga ngote zomona a linga ngote yango moni ngala yo parce que ce que pas sinon pas que ça trahison alors tete nga naza de l'autre côté na passer na so luka pe baza sauver même les au moni soki lelo oyo muto azoleka na TV azokumisa Jean-Claude Chiboaboa Mukendi azokumisa ba maps tout bato ba baby si communauté bino bo mona place ndi muto ana azali tant que ça bon quand so bois que la proverbe même ozomi kitisa yo mona communauté po Mukendi e moko déjà ne azawana Marceline aboma ba parce que ba kenana Mukenda même mobile Marceline na Ghana ba no simba ba plan non mais si pour mobile Marceline alingani ko leka na TV lo bango te yo so yo ka Mukenda ko lo ba liboso na bango po ba kenda ba simba ba plan ozomona Mukendi a bebi si combien de bato na communauté
mais yo siko zo le kana TV okumisa ye maps ye moko yo za cousin maps banga kanga moete abenga ngai ntoma apo yebi ke na un esprit supérieur ko le gaye et que baby si bato belé na communauté yo zo ke kumisa na TV ba pesi yo kombe likolo le kana TV ofele anto ngala féliciter yo parce que yo ata mutapesi mbongo ata nini olobaka vérité yo tagi texte message à les caisses zo bani bobe bana te yo na ikanga parce que bato belé comment na mambo les 15 fois à l'elipe à trop bato belé ba sepela likolo na bino bobe bana soute puis sakayo sazo sala tout bino na bobe bana kanga to ça musa mune na communauté o ba kondima mso ba ndimi biso dernièrement des featuring mo salema ki awa o to cancela mo comme mo ezali na récite en fait ba tango bazo bengila ba bengisa biso ba beneil na communauté na biso ezali po ba laksa biso ke ba comme coopérer na bango to ezaki pona ba gesteni te omoni na Genèse 17-14 au mona ke Abraham auti ko bunda akutani na roi ya bandoki ya bise pesanga biloko ngana opeso bato en réalité l'église onyo surtout ozo leka lelo ona oyebso ke Job na Manchester oyo ke Job a invité au na conflit ngana yo benda balare pa Job te na benda invité yo afuta na droit ya kasa invité yo banda wana so approcher ko sous rien approcher ka yoka po amona yike ngana tiake moto lokola ngano to komina na conflit abendio mais Job akena aussi maki c'est pas walesa biloko zo sa na église ne kuna passer mon bavante ya comment osenga ba pese 5000 livres ah bon mais si botu na bato église ne ba yo lelanga ba comment fois passer ba tiake ke koka ka 2000 avant te le avant te so 5000 ata oteate et puis ba comment on sa la kebo de sadia ba no ko sa ba banda 12 16 heures Mateza na ngote bato bakoma okwea et puis bato bakwea ba les mêmes personnes au bakwea mais entre temps Job mikolo utoleka neveu na ye moko personnel moi si à Job abengana na ndako bazong sen Afrique ba biasa kindoki bakwa ko livrer c'est que Job bazo sa ba miracle neveu ne moi ko délivrer te ba neva bato so délivrer ba onde là c'est grave tu vois oh là là bon non pas de problème donc toujours nakatia émission Air de vérité alors proverbe ce qui totali parce que tout ça la émission tout ça la vraiment évaluation hein parce que bilan année suivi banine et tout par rapport il y a un message au nous surtout au moni au leki au passé pour tout ma politique peut-être au côté on a suka ndengo fongoli bato miso banine et tout pour na une grande partie à bato na changer ou bien batikala la position non naza na mawako yeb sabino que musala otuna sali 3 ans passés ezaki ola musaba congolais mais au moni mutu so alali ma pongi makasi sozo la musaye a comprendre il faut boire que les mai na fimbu ça dit na 2015 ndenge mu kenda yeb sabatuke o esalama ke usama tazo ko sabango parce que liboso elaki ba buka ba temple soki ba kindoki anoko e buka mate alors 2015 ezanini il faut sikoto beta ba congolais fimbu na mai po bala mukapongi parce que baza toujours olala mais nalandaki Chiboaboa on a benga JC basaki émission mo ba on a Johnny ba komo benga bandimi déjà na la télévision bazo benga bandimi baza bamboa et ça déjà quelque part ça déjà bazo c'est manqué na bandimi ou bien pour ou bandimi bazo comprendre kate bazo le la télévision bazo utiliser ou les utiliser langage mon ba mixer mon bible ndenge yeso aloba ki ba pesa biloko ya ba mikolo et pas na bamboa c'est pas bamboate de bango so babi que non ba congolais o baza bandimi baza lokwa on est bamboa bazo liaka biloko place non surtout est-ce que on a pesa langage ya na cadre de déontologie pastorale et ça pendant langage mo motako utiliser on a niveau ya télévision mais ngai na comment na niveau na te congolais alingi ndengwana ngai na la musaka bato bolamuka na finga raté nité mais bango nde bato malamu bazo benga bato bamboa ba congolais oyoke mutu nyo surtout méritera chef o yazo mériter est-ce que bien hein chef o ba pesi bino bozo mériter ok développer dans la place lobby ya pongi soki mon dimiso ala li message na ezaki pona ola musa bato mais soki mutalali pongi ya makasi et c'est il faut s'oppeler mai pour sentir au kama malili ou bien fimbo eza bongo par là yebsanga e kanga to bani makamba sakayonsa depuis 2011 ba vierge bazaki na église ba viola ba mama bana na ba yebi bato ba yebi bana sakayonsa ba obi mana ba fia bato na église ba obi sa bonpo biloko papa na bango sala bato ba yebi mais toujours plein zakuna vous comprenez moi si oyo Christian avant longwa talisa biso ke sakayonsa futaka ba mbongo po bato ba sala ba témoignage à lokuta
Christian Yemoko na ba témoignage na ye soka yami mwila ba question azo tuna mwila zo mona ki azo boire que la pasteur ne ba mbokela na makambo leka na église lelo oyo bato ba croya été mais Christian na mona makambo wana azaki na raison abima na église makambo toloba ya Job toloba makambo Mabs toloba makambo ya Nkosi toloba makambo ya Tokala même muta kufa toloba makambo la gloire que baza basé sur la sorcellerie banda na telemela la gloire bato ba kufa sauter et c'est bato bazo changer so aucun na église il y a toujours des gens. Ça dit que, et puis tu as remarqué que bandoki mingi, ce que tu as bien, au moment que Congo, bimisa nzambe na bango, bazwa komba Simon Kimbango, Simon Kimbango est prophète à solo. Lou ba pesiko, comme na prophète na bango walesa. Oyo azo lobisa ba démon, oyo sa nyospo, niba kokana ba Congo. Bangala bino borata, ezaki balembonge. Et balembonga nga salango, mais bino bozana anuarite, bozana bakanjana bino. Donc tout baniba za na moi prophète na bango. Ako sarabango ala ke la ba mabe yango zo mona lelo Kabila o azali Kanambe azo sakana ba congolais poani parce que ayebi ke soki yo boyi arozwa oyo to zo lelo oyo na utelo bango na Paris ko na bisi pe vient Rwanda il faut comprendre que atika ko sala grand-père raconte vous comprendre asali ki grand-père raconte trop mais a passé une étape muso ezani alors raconte histoire ni masolo ya Kabila masolo makamba Congo makamba mais non on n'a plus besoin de ça. Sorry, on n'a plus besoin d'un grand-père raconte parce que on y a raconté sur ma solo nyon surtout. Bah français bah c'est pas sur ma nyon sur ça. Rwanda soit avec leader ou libérer ba congolais, fallait ce ko yoto bando tiambon auto libérer Congo. Soit au sala ngote il doit se taire. Donc aux bango des parenthèses, aux bango par rapport il y a livre à Bimisel Biso bah livre bah interview na e makamnyo surtout. On a pas besoin de ça. Posta na ngote. Bah libita et click ne wana to bah sali musala ekoki. Moussalana, beaucoup continuer à beta grand-père raconte. Il faut ce qu'on yoto télémis sa population, to comme un niveau que nous bunda. Parce que surtout ça les monter, kanamba ou monter. D'accord, toujours on a politique, toujours on a après. Tout quand on a na kati ya marambo, est-ce que to la musique vraiment de la monique on a souci que to lobby est belé, mais ba la mouki mouké, mais une grande partie ba tirali toujours na réveil kaka. Mais na ce boy, au moins des abo so yo za combattant na combattant. To lo banet maramba robot ba osal. Ake na TV oh, asa un problème n'angate, asa un problème na yote. Mais que na TV afinga yo akosela so makambo. Est-ce que les autres ont un combat, tous les autres ont un combat? Alors, pourquoi on a notre sali accord que to Congo ko beba na soute? Pour ça to beba ni zo beba sa Congo. Unité na biso zo tem sa Congo. Lo kola to zali pour intérêt Congo, surtout on a problème to arranger en famille to relation na TVT. Alors tant ou biso to zo ngato telema. Et que to komi o ake ko lega na TV likolo il y a 30 minutes. O yebi no masolo te ko kota bani ko bwakela bandeko no bambokela o pasteur moko o mutu moko boy na bonabo o bwaki bambokela bato yo boliaka na bango bo beba na likolo mutu abini sakayo ozoma do toza siko na posa ba combattant mayele toza siko na posa ba combattant ba crité oyo na bundi trop bundi na wapi o bundela nini so on ngone France bo sala cotisation ba pesa yo c'est yo moko futa atike non futa comme na niveau net biso oyo na bundaka moko naza ba risque ne na ya na pesi itinéraire na zolongwa awa na ke na King Cross na zozwa na Eurostar na nga Paris na ke na zongi na ozongi la nzela Liverpool lobby na 20h na okita na Liverpool na pesi itinéraire poani pourquoi ba tozo attaquer nga pona la vérité et c'est là na zotambo na sengi bato bo pesa nga monte to ya na mboko biso to ya na système bimisaka pe mbongo na yo et vous allez bien bato ba respecter yo mais so comme bisenga semeza bien te ba ko utiliser yo tu ya robima ridicule alors biso ba combattant tout ça li trop mais tout ça sur te poani parce que tout ça ba couche ba misusu dossier encore si awa bana ba kena ko 700 livres ce sont des combattants yem sanga papa le roi modogo papa comment on nani montongo comment on papa motoko ouais. Papa motoko papa motoko l'air ya mobutu c'est papa na ko comme pasteur mais lelo ndenge moko papa no yem sanga papa no asa rôle modèle te papa no na Kinshasa batutu ba yebi atambola mais awa atambola na vélo asa rôle modèle te mutandengo na ko leka même pas na TV parce que ça ne lo kolobate et puis na quartier na bango ba sali pétition bazo nga ba bengane na quartier likola songi un papa mokolondo on a caché na Londres ko ba yo so ba text message batinde te ke faut ba bengane po na songi mais alba ki nga na yo na pasteur Chabani to saki na complicité pour tout boma église mo songo na Londres mais kambute biso to boma église ba te biso to tele misara batu po batu ba la muka donc biso ba combattant to suka kaka na biloba lobate to komi na ngonga o to tia mbongo
poto que no bunda vraiment photo bunda mais na mono ndre qui papa papa noté na mambo ya loba te siko na komo kipe dernièrement na ngendo tikele ba pampers et puis na komi vongo ba pampers ouais ba pampers pour ça na on ye mo kaibi ye mo kaibi na ngendo tikele ba pampers. Ok, moi liloba muke na niveau ya lelo tomato moni chaque fois to na mois de décembre ba featuring et ça le maibele pour na mambo ba action de grâce pour na robenda moi mabenda suka yo siko yo olobeli ngonde ni pe otalisi bandimi pour to yoka idénement na landaki na eloko na ya breaking news olobi action de grâce lelo komi na système ya ke soko pesi mbongo ba boto le richesse na yo ya mbongo do mpiaka ozala mpiaka ti na 2000 le roi Tokota 15 2015 mais aussi l'on a empire action de grâce. Matthieu 7 banana 15 ti na 20. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans l'eau, dans le feu. C'est donc les fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, on a 23, je vous ai jamais connu. C'est-à-dire que Mikolo Somoni Moutazo ba vérité, Azol ba miracle na TV, Mikolo Somoni Moutazo c'est une action de grâce que ça a été parce que baza ba lourd aviseur, ba pour ba détruire bino, ba finabur. La plupart bo pesa ba mbongo wana nyoso tout, bo bongate. La plupart, surtout, Sakayo Sanko Sazo Somela Banane Bandaku, Sakayo Sanko Sazo Bong sa vie à Bananae, et ils ont freiné ma vie à Bananabino. Alors, bon, sa action de grâce n'a pas sali Nanzambe Oyo, Bozana Bambuma Nabango, Barola Sakiba sali Nanzambe, Boyebi Bango. Mais ba Oyo, ya lokutale, aux opé sa mbongo, azo freiné Vinayo, na Banana, na famina. Si quoi par rapport à l'action de grâce, est-ce que Bandimi peut comment à niveau ya comprendre que par exemple neti na pesa ki année oyo bongo année wana kuna na moni quand même que elo changer ou bien tous na même style on pour na mona ki bon ngana benga na mona bon excusez-moi bon par hasard petit frère na mona que vraiment makamba lo na télévision na ko maîtriser été mais na mega ko benga ye a ebisinga lo bisoki oza cousin na eso ndé nini ngat mais so zaki cousin problème il fallait la vérité Patrick Patrick moi les gars soy archbishop boso Patrick aza cousin na ngate lekina mobile ya botana lekina nga mwasi mais il faut conseiller pour moi musol na télévision to solo la année souté puisque Patrick a un grand problème il faut luka nzambe parce que na sovaki ende komoko a viola mona moko mona na pobiso za ba lupang na bakinga sanya to za ba lupang ebele père na sota la zaki officier agent payeur asomba ba lupang na kinga sanya atia ba locataire tout et tout mona moko abota akola na lupang na biso wana aza Germany lelo mona na aza na Germany aza awa aza na Londres OK d'accord Patrick a viola ki ngam na sauvaille pour na pesa mona na concert na biko sala ngote ko funda ete pour ba okanga vine ko beba et puis Patrick mbongo azolekisa na TV na ko pesa conseil toilette na bango eza ko kufa mama na kanga mina ngola aider maman na olio le na ba TV mais oui ouais mais message yango jimananga akomelinga na laksa ki ngolo bina émission abiba ke no filmer banda ko biso alemba ya wapi ba laksa na TV na zo zela ba ke no filmer ngo puisque jimananga chaque temps atina ba message bazo finganga ona benga ka nani dipon mutaza oteka pétrole na bomwana donc Patrick aza un aventurier eza bateau yo d'ailleurs aza na ndeko mema na ndeko ne yaya na yi mukolo sal oyo eza na barking yaya na ba yo na ate parce que aza aventurier naninga ina meka ko encadrer ayoka ngate na tika ende ngwana non parce que azo raconter ba bêtises na télévision hein bon ngala za père spirituel na été na meka ko encadrer biso na pasteur Eric tu meka ko encadrer simba te tika ende ngwana quelque part azolo ba yo pasteur o lobara trop abokela ba mbokela sala ka to moni lelo oyo po balanda mateya na bango même TV oyo welcome to Ebola TV po sala mabie fo batanga ko mononanga so batangi ko mononanga te bat bolanda bango te puis ngala répondre bango te
moi na répondre na bango alors bi azolo ba na qualité ya archibishop pour archibishop azara te na mboko même na évangile archibishop azara te na verset mo te archibishop azara même continue azara archibishop te. OK. Un mot na situation parce que tout ça l'évaluation hein, donc ba bi émission tout ça la évaluation c'est-à-dire surtout toucher ba couche dans surtout. Parcours est-ce que est avancé ou bien pasteur Dani a take over parce que le Congo est au contenu sous terre. Mais parcours est échoué parce que bienvenue à l'Egina TV à grosse moisi à wangani libala à wangani qui basimsa qui touche yoga map sa tellement map sa liberté map soit la leader fallait tellement bien suspendre bienvenue pour na 6 mois. Et par contre bienvenue à membre il y a parcours do basala ngote par contre bango bata parcours bazo sala ba réunion batinda bana basi balinganga pour baluka ba ko isangai oui joboke a pire mutunanga fungola pour ba réunion no basala joboke abenganga zo fungola bon ngalufa kenda ya côté mutumo benga so ngalufa ngalufa lo babebana na bango ngalufa longwa jimananga pa longwa kuna. Ah bon? Ah longwa par rapport à la vérité par rapport à la vérité par rapport à makamba mona ikuna ozomona donc mais je crois que Jim Mananga na Ngaloufar ozobenga Ngaloufar ngana comme na vrai comme les années à part comme Bochare mususuana prophète sogeza prophète Yves ouais prophète Yves c'est comme si que bango tango ba comprendre ba fungoli bango ba biki bino le quoi bo sa mission ezande bazo simbi sabino touche ouais à partir on débat tellement que expliquer que bango un peu moins trop parce que tout ça là à peu près tu interpelleras ngana pasteur Jérémy Bansuela tu interpelleras et tu côté ça tu sola ne pena moi bien à comprendre yango abendana oza sur la nouvelle il y a Bansuela te tout ça ah ya lo baga obetanga na zela ya obetanga parce que les mois c'est ndaki kin akoko talibale pa mundimi moko siko les razo bima na 5h ba voisin ba moni ba beingai na bengi na fse na moni place ozo bima na barking ezaki na pekam na pekam ozo bima yo makabone yo lukila ka problème ngabi oh mais yo lobi ko retraite te au continue libal do bandana to bebana isila na ngonga donc il est au dossier on a de la suivre to konde maso na été donc retour à la parole yé mo kaza ina poto OK toko tamo mukena politique hein parce que to sala mo évaluation viengwanda abimisaki livre nae est-ce que na résistance selon histoire à résistance sur tanga yango ba Che Guevara ba nini est-ce que c'est seulement que besoin la résistance pour besoin na bibliothèque bokoti bo banda ko koma ba histoire en mboka po botia ba banda tanga yango 600 pages et puis besoin aller se besoin concentrer sur na bitumba bon viengwanda eza faute na eza ba Mobutu c'est tout ye aye côté oyo ba master nae na na mona zoba lokola kengote na mona zoba lokola mukolote parce que ba travailler na Mobutu mais ba ke le bete la mwana rwandais maboko donc eza ba bilakeli mabe bazo na tango Mobutu yango moni vie ngwanda a raté les coches c'est-à-dire ngwanda azaki azaki vraiment mokitani ya Mobutu kwa au pouvoir mais nazo biso ka osora pouvoir te yemo pe na mutu na ye ayebi ka osone pouvoir ta osaba aventure parce que na ngonga oyo livre wana soka komaki yango ke bato ba somba po mbongo wana to somba minduki mo lelo neza bo basi badana ni na mboko aza muto ba juif bato baso diriger monde le za ba juif et ça va contre même Tshisekedi no mona wana très moko na nenga danger parce que Tshisekedi aratsa biso pouvoir l'air akenda na palais na stade azo ça va to pongi ya ba bébé et pourtant ko au pouvoir mukolo wana non selon Yonga Sande il fallait y atomokisa peuple ba bien na âge na ye bango kanga so pouvoir est-ce que quand si peuple tu as répondu déjà question na lobby est-ce que bino kanisi Kinshasa Congo ezara bato bazaki na kata stade d'hiver wana parce que na libanda déjà la plupart ya bato o bazaki kuna bazaki déjà corrompu par Kanambe non donc ceux qui au télévision bato bazana kata 20 mais na libanda non yo kana epsayo azwaki avion antibal oui ou non ouais to yo azwaki avion azwaki yango ba pese na libanda bato wana soko signé ba contrat na bango ba oyelo na minduki na news pour pouvoir bato wana o ba pesa ki avion o ba pesa ki nyonso wana propagande soki ba même yo na ngalelo to ko signer contrat même na ba anglais même na ba américain pour tous au pouvoir na Congo ça ma solote a salangote ayebi yango pourquoi salangote lelo oyo
azotia Félix moi c'est naza rwandais. Félix aza pire mutu kamere. Or ba utiliser caméra étouffée. IDPS. Vous avez donc IDPS aida Congoté, Palou aida Congoté, MLC aida Congoté, Caméra aida Congoté. Et ça c'est Congo bat ba délivrer Congo, bat ba libérer Congo. C'est là. Même à Parico, bat ba libérer Congo, ils a biso autres en étranger, surtout biso autres en Angleterre. Mais nangonga oh il faut prendre conscience à Rotiambo. Yep sanga lelo oyo, il y a 2 jours passés, Congolais moko akufa awa Jimmy. Akufa en avion, ba déporté. Et ça veut dire qu'il y a 2 jours passés, ba uto kotne ba uto katango ke batwana ba fina qui est ba étrangla qui est no guilty. Or, le même scénario est salami na Ferguson aux États-Unis. Bah noir tout ba bima ilibanda. Yep sanga papa ngoma azara président de la communauté ou bien azara ne muyibi na communauté. Mais on le dit bah noir tout, mais pas la petite division ezali. C'est-à-dire non. Yango na lobby so to lingi combat au na 2015, le Congo a libéré, bah tout na faut ba bima na église. Église des réveils faut kufa. Bah tout ba samela na bandako. Pour ça, on a vu que na rolobao balingi lingo comme pasteur munene. So on a que ne pas Shabani rolobao te tout baso na ba parler na Bible baso samela l'église bandako. Bokanga mi 3-4 personnes bo sambeli. Pour nini? Parce que l'air biso tozo kende to libérer mboka ba on va sabino bo vanda nzamba au sal entre ba ba franc-maçon. Alors, sur total bien combat au bilan, on le tout ça le bilan. Tozo tourner na rond-point. Tozo tourner na rond-point pour ani. Parce que biso tozo pe sa idéologie parce que un bon pasteur faut abunda pona mboka na to mona ki yango Paul, to mona yango Moïse, to mona Abraham, to mona même nani David, eza la Bible. Pour moni ba Salomon wana ba bundi mais lelo ba passer mususu yo so ka map salo ba Kongo. Non. Toujours tango komi makambo ko to tcheba en pression ba zo combien 6000 livres batini na Congo ba pesa ba Rwandais au bazakuna. Rwandais bazakuna. Ouais. C'est quoi toujours une place il y a livre. Pour nayo livre wana et zolobela et le côté. Les aventure. Ou bien un moment te faut basala. Non les aventure. Ce qui a comment livre que est-ce que information o ezana kati ya livre wana par exemple 600 pages za wana. Information nini penda o yo kanisi ke eza ya sika o ba américain na ba français na ba anglais ba yebi ngote. Na rapport mapping ba comment makambo ebele o Ngwanda lobité. Ngwanda bien sûr aza mutali boso banda ko fungola biso biloko wana mais étape wana eza révolu eza susu na ngonga na ngote ozomona normalement biso lokola yé azaki na ba soda ndenga lo bazaki na ba soda il fallait sikoyo asangisa ba soda parce que na mboka na biso Congo ba soda minene ya makasi baza na Équateur ba belge za ndengwana batama yele ezali les 2 Kasai bandunu na ni ba Congo ozomona et ça ndenge ezala armée na biso faut ça constituer na bato Équateur alors batwana no surtout Équateur fallait bas à la réunion na ça mutumo ba pesi ba minuki bazu quelques mercenaires ya Ukraine quelques mercenaires ya Amérique quelques mercenaires ya ba ke libérer mboka ba sala ngote c'est ko yebsa Rwanda armando sala ba émission ba révélation fracassante tout et tout et comme grand-père raconte. Et comme grand-père raconte, heureusement na Congo, ndenge balobaka ke ba Congolais vraiment ba yoka na bon sonité. Bon, par rapport à ma déclaration au Hippolyte Kanambe asali yango na discours na mo autre passé mikolo yo ba komela ki yango mais yatanya on a été sur sa révision nango po ata on a régir ça la moi signe qui to presque na suka déclaration sali ki ba occident encore pesa bango ba injonction te mais conseil ba ko retenir yango est-ce que Kanambe bungi qui depuis kala bamboka en Afrique ba occident kam de pesa ba injonction na politique na biso mais exact simple à lancer bango défi. Dictateur nyo surtout na suka baluka la maître na même Mobutu salaki yango Kadhafi salaki yango mais ba suka ba boma bango et puis Obama auto signé décret loi ba saisir ba bien surtout ya Kabila ba sala tout ba liquider ça dit à lancer défi à monique ceux qui ba atiki pouvoir OK ces pays alinga kufa na pouvoir ça dit yebse bino question bo bominga te na tikali c'est comme ça OK message à perception moi OK Mais donc, voilà, donc on peut essayer de faire une explication moins claire. Proverbe, Lilobana Souka na batu bazo landa biso. Lilobana Souka, fête ya malamu, nzambe nanga bate la bino, l'an 2015, eza année, ya kosopela Congolais, mai pe kobete film pour la muka. Soki toza elongo. Quelques conseils peu rapides, avant aussi ça. Ouais. Conseils rapides na bato oyo, balingi télévision fele. Bon, bato télévision c'est na lubaki.
na boy ko se répéter na lobaki yango soko lingi TV yaka na masolo ozo maîtriser soko on a TV mais pas programmé au quand même yango na lobité soko yebité ozo bima ridicule parce que moni biso to ça émission oh et ko édifier bato belé yango mokili mo matito ko fêter ba bano beta masolo nango mais yo leki bato ko mo seka na Marcel Bipenduku to PC sukana na si samedi soir au bomasu mabe parce que ba relancer guerre na bango alors biso bana Congo on va attaquer le sus attaquer ko et bon les azo ba yo petite sœur za mona mwasi obanga ka mikolo obanga ba zo ça Marceline ah bon oui yo ils a ba code biso ba to yebi alors ba congolais en tout cas to les can étape supérieure ya rotia mbongo ko tia mbongo wana bo pesa kango et pas papa ngo maté parce que c'est un aventurier mais bo pesa ngo et pas ya moto bo monike azana nani moko kitoko azana aza mutumo beaucoup pese confiance et puis to bima na l'église ya ba mabse ba église autour ya ba sakayonsa ya ba nini to vanda na ndako chaque dimanche to sambela à 3-4 personnes nzamba ko pesa biso direction neni to sambela et vous avez bien proposition avant aussi ça est-ce que ndenge osalaka attaque ya papa ngoma na ba vérité par exemple oyo lobi lobaka yango na absence na est-ce que to sala table ronde na papa ngoma oyo bisaye vérité par rapport à sous contrôle même ba maps même ba tutu na boya na Londres ah to na Londres ba tout ba moninga na ye na Londres après na ke Paris donc c'est comme ça na pesa itinéraire pe na respecta OK le 19 OK na pesa itinéraire que le 19 na rosala boy donc voilà donc bauti kolanda proverbe 30 en tout cas to salaki tout mais parce que ba spéculation na ba fausse rumeur ezaki que proverbe ba kangai amona na société mais bato bazaki kolanda ye azaki koleka toujours na kati ya na nini na et puis na mamir na ngata ndo tinda ba vidéo mais ba vidéo na peut-être pour na bango ezalaki que vidéo mo ozana kati ya luboku mais na salon osali mais le ko moninga na yo na si ba mona ke ozana luboku te donc azaki déjà na libanda azaki mado batika pe okanga ete alors conseil à PCP na Johnson Keto en tout cas il y a un problème na yote so lingi problème bino balebo za problème te ko kota na makamba Congo te et puis ko makamba Congo te parce que oza muzombo ndenge lobby d'accord lisolo ya mariage ya nani ya bienvenue mesale ba makambo nyonso tu o ezoloba o eza tolobango eza bazo au terme auto bien on va côté robona nini na mutuni programmation makambo nyonso ezoloba eza ma programme mais boye ba vérité tango batterie aussi là oyo ya robimaka wana nde yango na ba vraie histoire donc oyo ezaki ya programmation wana eza pema yango te donc lisolo eza lukuta alors lisolo ya Kretsch ndenge proverbe lobby qui ba déclencher Kretsch na Marceline parce que koloba déjà que petite sœur il faut ba respecter mikolo et ligne koloba selon behavior ndenge to mona Marceline na la télévision soit chrétien na mibali azana ba ko différencier qui entre o azaba bali o baza bana bas c'est-à-dire à créer guerre na batnu soto c'est pour cela ba PC conseil qui ba ko respecter ba mibali action de grâce et en tout cas oyeli bato ba pesa na ba pasteur on a été parce que bazo tonga ba parler na bango bazo ko mbongo ba brique et tout consort et puis papa no akendane na kina tambo ne bien atika ma Londres pour aibi azap na informé en plus que na kati ya quartier na bango ezana ba pétition ba hôtel mais parce que ba c'est la pétition parce que songi leki viona na ndenge mo sakanate voilà donc on ezaki nouvelle o nyonso tout bato balandi yango na briefé yango mais ce bolombo la nango de temps en temps beaucoup ta toujours na air de vérité, site Oyo et bah toujours ma solo. Donc tu as un proverbe awa, proverbe bon voyage, des retours à Paris. Pour n'avoir temps comme à Paris, bah ça suba, bah ça là, au coup de bah ça la émission, bah président, bah bobo, bah nini et tout, bah ça la peine en émission. En tout cas, merci Nabino Matozai fidèle pendant l'anda et quand air de vérité, dès ton côté Nabino, année prochaine, bye.